MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Bonjour amis, la famille. Et vous allez bien certainement, moi ça va, bon week-end. Et ça fait, je sais pas, quelques mois, hein, je crois que ça a été, hein, et où me le moi mouké. Na salaka émission moko to pe vidéo moko awa quand on est na message on peut ça conseil. Ezaki sur par rapport on est ma balle les eaux mais la lisusu te. Surtout ba bala ba jeune. Ba bala ni lelo lo ba kabwani. Oka penda ba basali une année, oka 9 mois, oka 11 mois liba de kufi. Ta musu ba boti pété. Na ko le verser libala ndi kuna biso Christian mukuna. Quand ne ba congolais ba message ko finga ba finga nga. Ndoki ozana posa ba kabona zoluka ba kabona lelo ba émission comme salema. Christian mukuna ba kabona na mwasi na ye. Soki komone soki Clarisse soki na. Bon ngana yo kaka mwana mwasi yango azalaka leki ya Sandra Mboui. Balobi ke abandaka ko taleli bana elo mwa bongo. En fait ndenge ezalaka pire petite. Ya sœur na ye. Certainement, sœur Sandra Moutabeta Cop, ce qui n'est pas du tout mauvais. Jeune Moro Boalou comme moi si. Jeune Moro Abogar, le rôle Christian pour na Sambelara. Moi na Nzambe. Et ngana na petite sœur, to moi na yebi paza. Babalana. Na tcheba en contact pe. Ma sole salem raté salem. Na ya kana te ya. Na pesa ka conseil. Ko sola na ba couple. Na bilenge na bandeko ozo se préparer na libala ozo et que il faut koyebe la libala les lors saka na ngote ba finga nga libala Christian bandeko et kufa ya solo moi si azonga poto na tuni mais tawela kanini ba ebisinga mère moi si impolitesse notoire na bazua. Bon, Christian Aza artiste, Aza Moyembi. C'est pas évident. Ouais, bino boyebi maman ngezala toujours. Et na Congo so ozali artiste. So oza personnage public. Oza jeune, oza kitoko en tout cas, moi c'est une fois dans la cardio parce que eza blague té. Donc moi si moi bazua ba mamso ando supporter ta no kokate ba biloko OK concert ozongenga 3h du matin OK concert et bilo moi bongo et du coup mo ba tension na ndako tout ça et ba lobi moi si impolitesse bino bobi balu baza na ego wana moi si akosaka na eta ko monela eta ko matelete ko même pas ko ce que moi c'est à moi na poto bino bobi na poto baza na bandenge na ba se comportaka. Et du coup, des fois, nous allons cueillir, et zongi, matakita, kende, benda, simba. Et nos mobiles, pététététété. Nana mouluba. Et par la biso, comme moi, si, à quoi ça a mobilité. Et n'a qu'un solo, il paraîtrait comme sous. Bilo, bitumbe, bimanandako. Na kidiba, kaka, pa! No Christian nga sala yeso ki nini so pa beta ki mbata so ka sala ni na yebite ya mwasi kala nga ngo kala technique krr akanga ba porokondo. Christian muku na lela na mno wamboka mavondo bima libanda tika ko boma ngai madame alobi to se trop lelo nde lelo lekisi aka mulango kaka bambumane bimalibanda oko boma ngai bokasite nyonso yanga mobile vandi awa madame alobi lelo yo yeba ke basi nyonso bandenge moko te na mwasi kosakanela te bandeko abweta ba proscador edinge beta canon Christian alobi kamunuko oyo te nini karapoto après tout naza star eloba papa mpatasial bande olibale kufa mais ya biloko oyo bakolinga kolobela te
tant à la salle émission bateau bana au contredire bateau bana au finger bateau bana au n'importe quoi na bisa bango ok so ngana kosi hein que les couples basa la sortie médiatique parce que de vous et moi sont des gens tous à la bande ceux qui tant na salle émission et que basaï toujours ensemble banga baleka ba démentir batika la osala ngote et parmi babiloko ya alerta qui Christian longola ipeka ba photo car ndenge ba yo baso kabona mikolo ba longola ba photo même histoire même scénario longola ba photo ezala isute ezali déjà ba indice na ba nungu na ba ma misusu tanga na salinga bi nga na ko finga te nga na ko pia conseil mais ce qui m'a mnabé za lokuta bino bokumisi bobeti tologe non o te ba na sekisa bino bandeko bato baswana na ba commentaire na ngai bazo welela kindeko moko ayo no Christian c'est mon frère mususu yako bima o yo za frère Christian wa ngana ndeko façon na seka bandeko bato baswana na ba commentaire na ngai muso alobi ke Christian za ndeko na ye muso alobi non ngana e biote na famille na biso ngana ndeko Christian solo et comme ya ngabi ba congolais karaboye bo ta ba congolais nde bazala bandeko tande ba congolais bazala bandeko batu baswana ba finga na makambo mabe ba olela kindeko do ba ebi na bango mutu te ba ebi via mutu wana te et du coup po ba lakisa ke no ba onde bana bolingo ba ko finga ngai et du coup tande ba ke tuta na mitu masumu bandeko balobi hôtel mère telle fille muto akocha a encadra mwasi ya Christian Mukuna ezali mama Sandra balobi o mama Sandra pe mkomsusu asi a bloquer M23 ba Proscador mais modèle quand ozoka ba songo que no M23 beta Sandra za na région au Kamolango tala ku tupenda bimisa bambu malibanda balobi M23 beta Sandra mbala mo eza parce que akangaka ye na ba pondo poro kondo abimisa onka libanda mbila kwe ya bandeko M23 miso bimali banda okolo la sando mbila kwe ya balobi telle mère telle fille le la Sandra kocha ya ngozo ibizale lone pa ya Sandra ba kongole aya makambo tanga na ya oloba awa pona Christian Mukuna batbandima te et pourtant ezali kaka toya kopesa conseil et mutu nezotuna pourquoi kaka mabala ya bato madiabu epanzanaka pona nini eloko nini eleka kuna pe elekaka o esalaka bato tu bazala kuna baleka kuna instabilité na instabilité heureusement de bona mbali ne bamikimela na bango ndamba pambola bango en fait c'est ça. Et nazo zongela babenga ngonini to benga ngonini enseignement bon nazo zongela ba mission sur mabala. Je vais commencer par la préparation parce que constat ça que ba maman ezo keka ko s'empirer ne peut ko s'empirer. Je vais voir si tout va bien, peut-être je peux introduire aujourd'hui. On va parler de la préparation. Et 22h 23h pour de toute façon toi week-end le samedi total à chaque jour surtout on a ta séance bon ouais 1h30 maintenant on a vacances to lo bela sier ba couple yo oyo ozolinga kobala yo oyo et oza mobile oza mwasi oza na fiancé oza na proposante le mariage ça se prépare et babala na kakate pour moni babala raté car rapport à j'ai poussani to parce que buta lelo oyo c'est vrai tozo loba to ça be mission de fois tozo seka na cadre garaya mais quelque part ça a passé bibliquement parlant ou encore selon la Bible selon Dieu to bala na rapport divorcé to bala na rapport kabona raté moi c'est tombé sur ba kabalani eza po et en fait kokabwana bango ndenge to loba to sala confession ou encore ve liboso ya nzambe jusqu'à ce que la mort nous sépare pour nzambe ba leso ba sinir loba nzamba bengi moko to mosusu nde libale sili
Mais quand on a un pour divorce, pour divorce, il y a des conséquences néfastes et belles, surtout dans la vie à Bana. Donc, toujours banda mission sur Bamabal, encore une fois de plus. Quand pour te payer sa conseil, te payer sa toli, te payer sa chance dans la négociation. Enfin, que lobby m'a. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage a lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yoto komine la santu Lise kwana yoto komine balongi Zambe na ngoya olatike mo vandina mo Zinga mina bajeno, akoyembela kayoto
nga lingi mais par son son s'est métamorphosé osimingo sambwe maladie na miso olingo baby naza toxiqué grâce à lui. Tango akofi badepsine balobi keno akosekwa aponzamba bakristo basekwa alors po bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda po ntango akolamuka abimaki lingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kointersede mpo na nga na yo jésus